Capage TV. Capage TV. Le différence c'est ça, Bible lobby différence c'est ça entre ba juste na ba méchant. Donc ba toi na tout au bassin ba tumbo ma va ba prier ba za ba faux prophète. Mais na éviter message comme pas prophète de Niles. Na sengi na yo vraiment ozongela nzambe onga na yebaka yo na 1998 na 1999 na l'an 2000. Papa nanga totondisa ka stade même ko yeso koya yeso tala kande temps présent. Pesoki monguna zolinga ki ananzela na yo po basala nzeba yo kasoni en tout cas ko sale matin au kokisamati. Moi je prie pour toi en fait que na munoko no leke obengisa ka ba journaliste otanga ba kombo ba warrior kombo Jésus-Christ zonga munoko no ozongisa bat na droit chemin. Et loko liboso na zo déplorer par ba prophète un tout d'abord impudicité. Biloko ala misato yango de kwa ici basala nzambe na kati ya Congo. Impudicité. Molimo ya kolinga mbongo, cupidité et puis na orgueil. Kokeno musikati. Trois biloko na misato nde kangi ba sali ya nzambe ya ba sali ya nzambe lelo na Congo. So nzamba permettre na ba la tienne. Na koki ko sala yango na bongo lise motema. MAM pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement. Vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection.
Prenez des couleurs chez MAM et redonnez un coup de fraîcheur à votre dressing. Réenchanter les fêtes avec des idées lumineuses à offrir en cadeau. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832. +243 99 99 25 124. Ouverture du magasin de lundi à samedi de 7h à 19h, dimanche de 10h à 19h. Merci Naba Nanzambe Nyonso Bazolanda Biso. Bonjour papa. Bonjour maman Cynthia Kapache. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu, vraiment tout va bien. Nzambe azotia loboko mukie toza ko évoluer. Bon retour émission Izala qui pour deuxième fois. Bon retour ba Nanzambe ba benga ki quand même. Vraiment témoignage de Rai Kitoko makasi. Oui. To sauver ba Nanzambe belé. Moni ba biloko mususu ba sala kana kukume biso to dévoilango publiquement puis partout dans le monde balanga kiango. Vraiment ba to belé ba benga yinga. Pour nous féliciter, puis pour nous loubaper ma caméra dans mon sous. Confesser donc papa net de komoko ayoka qui vraiment sonita lobi papa na umeli na sali 13 ans na masturbation. Vous voyez ce qui 13 ans. 13 ans moi mobali. C'est que ce qui n'a la lobaki angoti. C'est ça. Aux hommes habitant na yo que zo lobeloko biso ba bato sala yango en cachette. Mais yo zala qui au banda ko sala yango mais au dénonçant pour yeso kangolio na lingi nzambe na yo pe asalila. Donc amen. Dans un retour rebelle et puis tous sunga ba na nzambe pour mission charge au Jésus-Christ a pesi biso. Merci Mosali Nzambe église des Arabes. Merci beaucoup maman. Moi rappelle. Oui, moi rappelle biso toza na Kinshasa, toza na commune ya Ngaliema na quartier Kisuka Pêcheur, avenue Lobefu numéro 2 en face de l'école Sainte Perpétue. Le bandeko bazana bezobaya neti dimanche les akaba service à délivrance. OK. Aux ukara transport ya pompage zela ya mai bo bandeko ba Rolanda biso bisika mais au bazala Kinshasa. Ba yebi déjà transport ya pompage nzela ya mai au kitina arrêt Saint-Damien. Bazo hango na Kitambo magasin. La station ya Kitambo magasin. Voilà. Aux uana ike na yo lobika kana receveur be chauffeur qui tisanga na arrêt Sainte Perpétue. Donc et plutôt na arrêt Saint-Damien autour ni direction école Sainte Perpétue église en face na yango. École Sainte Perpétue chaque dimanche service à délivrance ces années évangélistes au prier baka. Donc nous sommes ça les maisons en offert. OK. Papa bobenga biso bo évangéliste azo prier ba kanyo c'est ça en offert mais ba bazo se plaindre et belé na basali na nzambe oto olekisa awa na ba obazo leka na ba chaîne mususu ke avant ko sambela mutu faut ko pesa mbongo bozali ko exiger kana yo bo pesa moi 300 oyo lokwa na moni bo pesa moi 400 oyo na moni bo en tout cas ils ont ça na kitoko te na biso dozali na espace ya kolekisa bana ba to nzambe ba Thomas. Merci beaucoup maman Cynthia. Bible lobby na Matthieu 24 bandeko bolanda biso botangi na Matthieu 24. Bible lobby na kotango rapidement voilà. Jusqu'à 30 secondes. Bible lobby car il s'élèvera des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire s'il était possible même les Élis. Donc, aux hommes, Nathan ils ont déjà temps à souka. Nous sommes déjà au temps de la fin. Il s'élèvera des faux prophètes. Au Baosa Moussala, Bakoya na combat Jésus-Christ. Mais Bible dit 4 na bango baza ravisseur, tueur. Aux hommes, un homme de Dieu au Penta Benami Nanzambe.
ceux qui motoyé lié abondela pona kana ko ki jamais ko senga mbongo en amont. Jamais. Pour Bible et pessibiso mission dans Matthieu 10 premier verset, Jésus qui s'appelle pessibiso mission, il y a ko bikisa, il y a ko ressusciter, il y a ko sauver, il y a ko prêcher parole de Dieu. Jésus qui s'alobi na pessibino don wana gratuit. Don na pessibana. Ba pasteur, ba évangéliste et ba prophète. Nous avons reçu ça gratuit venant de Jésus-Christ. Bisope avant tout sala musala na tokoki jamais kosenga mutu mbongo ou bien pour sakola pona mutu bien pour prier ka moko peut-être mutu libanda nazo que la passe mingi surtout bato baza ba diaspora et ba prophète bazo le kana ba pasteur bo le ka ba YouTube pour prier les mutu ozo senga na mbongo bo mutu na za na problème ils senga mbongo bo so za na mbongo te c'est que oko prier les donc différence c'est ça bible lobby différence c'est ça entre ba juste na ba méchant donc bato na tout au basenga bato mbongo va ba prier baza ba faux prophète ba faux pasteur donc baza ba agent à ténèbres au se métamorphoser comme basal Nzambe aso. Merci Thomas Nzambe. Évangélisation et ça la ressource bien té hein pour nani. Évangélisation et ça neto wana ko mona na tongo 5h 4h mutatelemi azui lance voix azali ko évangéliser boya Jésus revient bientôt 6h mutalamuki na ba veni bo panzani ou Thomas bo ndeti yo bozu intercesseur bo panzani na ba veni na Kintsuka kuna to mona ressource évangélisation nzela teza dit à quoi. Merci beaucoup Bible lobby dans les derniers jours on dit mais que se refroidir na ba na. OK. Ozomona Satan nde azokota azozwa place mingi azo casser azo combattre puissance et évangélisation. Or et l'autre moko te leke évangélisation na c'est la mort. Amen. Yango moni eza première mission au Jésus Christ a pesi ba disciple lobby aller partout et prêcher la bonne nouvelle. C'est ça l'évangélisation. Mais évangélisation vous allez attaquer pas diable pour éviter ceux qui les autres pour évangéliser quand il y a ténèbres que vous allez dépeupler. Ozomona yango ozomona lelo diable a quitté pour combattre puissance et évangélisation quand basala Nzambe. Tiens un peu moins refroidissement, moins découragement, au moins basala Nzambe ba participer soni. Netinga boy na ko bemu somo komisu na osala l'évangélisation na rond-point à pompage. Vraiment. Que osala moi direct na on bengi so to organiser. Au mona ke Bible lobby to ko ki jamais koyoka soni pour na ko évangéliser na kombo ya Jésus-Christ. Donc Satan a refroidi pe a bomi moto wana na basala Nzambe bile. Yango zomona isale makalisu te. Et ba oyo bazo ka personne te ba osala l'évangélisation bazali na bango neti mutroko langa na sala na. OK. Papa évangéliste et tout tozana yo vraiment tozo qui est tout doucement pas quelque chose ali moi ebela va to kota la sujet na biso. Sujet ya papa bo to bi to ko critiquer te mais to ko ki ko zo pe avi na yo papa Denis Lessi na ndenge comme pasteur o agent cadre ba wario o bazali ba fanatique ya fali poupa. Est-ce que moto na Nzambe encore comme atina ba niveau wana? Pasteur Denis Lessi, c'est un homme de Dieu. J'ai beaucoup de respect avec lui. Bazaba papa nga na ebi na ba époque ya kala na l'an 2000 na Raga télévision 5h bomo na ozomona évangélisation te abatu mais na ebi te message comme pas prophète Denis Lessi na sengi na yo vraiment ozongela Nzambe onga na ebaka yo na 1998 na 1999 na l'an 2000 otanga ka kombo a orienté na l'an 2000 otanga ka kombo ya ba faliti ya ba musicien na héritier bazana bango ba na Nzambe mais nga na ebaka yo na batwana ti donc na ngai na bondela ka pona yo prophète Denis Lessi na bondela ka pona yo Nzambe a zongi ça vraiment originalité ya Saint-Esprit o ezakati na yo. Amen. Parce que tant on atala kayo je pleure dans mon cœur na critique ka te mena ka passe au prophétisant pour la télévision en 2007. Okay. Mais au Barati. Au prophétisant au Obama comme la vie na émission no sala na la télévision de la place en Kinshasa. Mais lelo oyo ça me fait très mal. Peine à déclarer Satan ko zote. Amen. Peso ki mungu na zolinga ki ananzela na yo po basala nzeba yo kasoni en tout cas ko sala matin au kokisamati. Moi je prie pour toi en fait que na munoko no leke obengisaka ba journaliste otanga ba kombo ba wario kombo Jésus-Christ zonga munoko no ozongisa bat na droit chemin.
que autant akaba comme ba royaume papa nanga totondisaka stade même ko yeso koya yeso tala kande temps présent alors on a limité musalo sala kanzambe bo mukola suka yeso no bakayebi uti amen papa nanga prophète Denis Lesi message o ekomela yo soko ozana besoin peto monana na kondima to monana. OK on a kaya papa na biso JF fongi na poto o croire pe na ba témoignage na ye na malendi sinaye na ye bon papa JF fongi na nga non tala été non tala na nga été na bi il faut que luka ko tala rappel bato ba bon la motema soki na yebi moto na wanga na pourquoi. OK tena bi faut luka ba recherche na ko sa recherche na ye prochaine émission je crois na ko peso suite pour na ye. OK papa écoute merci aux autres ba malamu et loko nini o yozo ko déplorer na ba prophète lelo na musana bino na évangéliste. Merci beaucoup. Et loko aliboso na zo déplorer pas ba prophète un tout d'abord impudicité. Aux hommes. Bazawana après une année à l'action moi si mususu après une année à l'action moi si mususu impudicité molimo orgueil et puis molimo ya cupidité donc amour ya mbongo koleka même musala nzambe biloko ana misato yango nde kwa ici basala nzambe na kati ya Congo impudicité molimo ya kolinga mbongo cupidité et puis na orgueil kokeno musikati trois biloko na misato nde kangi ba sali nzambe ya ba sali nzambe lelo na Congo. OK or soki ba vaincre biloko na misato nazo biso mama Kapashi toza vraiment na arsenal ba sali nzambe na Congo ozomona biloko na misato diable tiango na basala nzambe yango ozomona puissance évangile pe ba prophète wana bazo koisa balali la. OK to so kende nango vraiment tellement bien nzambe ya pambola bao bazali kotala biso nzambe ya pambola yo mosai na nzambe yo to bandaki na yo pozaki na moi lilobo chaki awa na Kapashi TV tant to kotaki déjà sika en tout cas merci pour la parole et la reconnaissance wana et ça lit bien comment na ba musulman et loko basala ki na stade so ki zalaki ba église de réveil mais si lelo bat bazali kola la pungité mais yo kolobani parce que tokolobaka ezaba musulman ezaka église o ebundi ezalo kala ba frère ba sœur ba bundi ba bundeli nani ba pasteur okoki koloba nini na kawana bon observation na yo observation na ngai bon ezaka ka bon erreur ya makaba konzo bazokamba mboka na biso. OK ozomona so pe lelo ezaka ba musulman te mais même pe kota ba chrétien ozomona ba kambi leo moko soki kokamba bato ezala pe la ba erreur mingi ko tout un sabato moi ba musulman ba kende ko célébrer fête fin ya Ramadan na bango mais insido esalemi wana vraiment to sepele na ngote po ngana condamné mingi ba gestionnaire ya stade. OK donc bango nde basaki mabe parce que à cause na bango nde likambona ekopima ke bawela na oazolinga mata boliembongo à gauche boliembongo à droite de créer un peu retour wana sachant que ba musulman baza eza religion moko baza vraiment bazaka vraiment district na sepelaka vraiment na logique na bango et surtout so côté le biso ba chrétien donc vous avez vraiment un chrétien vraiment très puissant. OK. Merci papa. To mona ki papa Emmanuel Tumba aza parmi ba sali na nzambe o balikakawa bato ebele ba critiquer ki na ba commentaire et mo pagano akoki ko bala mo Christo te mo Christo akoki ko bala mo pagano te parce que mariage o ezali na thème o ezali église mutu abala ka mutu o azali formé pe o azali ko yoka maloba ya conducteur o azali pasteur moi nungulungu esala ki na ba commentaire et puis ba lobi mutu abala ka vierge nde azala kana mo ba avantage ebele na vie donc ce que ozali moto ozali na kati église luka o bala ngondo yo koki koloba nini parce que ozali pe parmi ba sai na nzambe ba prêchaka bonne nouvelle na kati ya Kapashi télévision. Merci beaucoup maman Nangai na sepeli mingi na question no tuninga. Ouais. En tout cas concernant mariage ce qui frère chrétien akoki ko bala païenne. Bon, Bible selon la parole de Dieu. Ouais. Bible côté wana pesi biso aval et ko dépendre na yo moko mutu oyo aux chrétiens frères olingo bala païen Bible pesi biso autorisation na eloko wana natanga parole pour bande ko bazala un peu éclairci mukie na 1 Corinthiens chapitre 7 verset na yango 12 aux autres ce n'est pas le Seigneur c'est à moi
si un frère a une femme non croyante, qu'elle constate à habiter avec lui, qu'elle ne la répudie point. Au moins de Bible lobby. Soki frère alingazo mwasi o ya ibinzambe te, bakoki kozoye pa balié, mais asambusaye te. Soko kiti na verset 13 de la même façon, mwasi o aza mosali ya nzambe ou aza chrétienne, akoki pe ko bala mopagado mobali. Ba vanda pe ba kabonate. Bible lobby bo soko tangi contexte oti na verset 15. Bible lobby toyebi te. Soki na nzela na yo frère nde mobali païen okoki pe ko sanctifier okoki pe ko sauver moi na mwasi wana à cause ya nzambe oyo zanai batanga ngo quand même la Bible na 1 Corinthiens chapitre 7 verset 12 ti na 16 bon monde Bible lobby bien la femme peut être sauvée par son mari sokaza chrétien de la même façon pe mwasi pe akoki ko sauver mobali na yo aza païen. Ba maman olangi ya ebaki nzambe liboso mobali nazaki païen na nyokwa mi aluki nzambe akoti ba jeûne prière ye wana pe mobali na région d'aki ba commencer la nzambe. Ils ont exemple à suivre. Na condamné pasteur Emmanuel T, c'est un pasteur que j'aime beaucoup. Ouais. Mais Bible lobby nous connaissons en partie. Ou aza généraliste azati. Muto aza généraliste c'est Jésus-Christ. Yenda ebidios. Amen. Donc côté wana un peu donc mon pagano akoki kobala mosala nzambi po akoki akosauver ba sauver pénalité papa amen ngana ebiso ah apôtre Paul yenda recommander biso lobi ngai na recommander bino vous comprendre alobi bien qu'il a mentionné bis selon moi apôtre Paul. OK mais batu biso peut ça moi croyance moko boazo monaka que est-ce que moi si ako changer est-ce que mobile changera moi si est-ce que moi ça changera penza mobile. Dieu est puissant. Il est le tout puissant. Ceux qui n'ont pas chrétien na yebi grandeur et puissance à combat Jésus Christ. Na koki ko jamais so nzamba permettre na bala tienne. Na koki ko sala yango na bomoli se motema so na zana kondima ya makaso evanda. Eza kondimateur likolo. Nous avons la différence ça. Ba o ba banga ka po yebi ke ye moko na simba yesu bien te. Ngana bosa le moko nzambe na Congo a bala tienne na boulevard. Ngapela yebi moko. Ah voilà. Mais il y a des gens qui non, ils ont bien été, et pasteur, c'est le choix, ils bandit bon. Papa et pasteur a sali un peu à mettre à côté. Donc, pasteur, pas comme ça, la choix n'a pas. Oh, au sein de la carte église, pasteur, c'est le choix. Pasteur, au sein de la choix. Au lieu de ça, la choix, il y a qu'un pas pasteur. Ok. Donc, au bon de l'Anzambé, Nzamba Sungabino. Et ça, tu as bandoté, mais au moni, ma bala batebele le koufi. À cause de l'erreur, au pasteur a un sentiment. Pasteur a un peu là. Vous comprenez? On peut dire qu'on peut banga nzambe koleka. Nathan otozali mais il faut toujours koyeba kozala déterminer les locaux nzamba tio aker. OK. OK. Merci papa biso évangéliste Kouchou, merci en tout cas pour na malende ici. Tozo continuer le loto kolobela bandoto. To clôturer na bandoto si j'ai na biso zali bandoto. Bandoto ezali nini et puis ndoto la kisaka nini. Message de Bisolé. Merci beaucoup Maman Kapache. Bande komingo yo ba confondaka songe na rêve. Voilà. Donc le Nzambe a ebisingana ko réveiller bana na ebele partout dans le monde. Ba o bazwaka bandoto mais ba ebaka comment ko limbola yango te. Mais Nzambe pesinga pe donwana ya ko expliquer bandoto po ebele Nzamba lobelaka bango mais bazwaka pe ba distraction ba kangaka bandoto te. À négliger bandoto yango zomona c'est très dangereux na muto à négliger bandoto ndoto za nitolobi songe na français ba lobi za imagination eza ba idée o muto azwa katangu alali mais rêve ba lobi nini non songe en réalité en grosso modo zali ensemble ya ba idée ba pensée o muto azwa soka lali mais songe yango moko particulier eza nini par rapport à la divinité. Eza tangu mutu alali mungongo oyo kakana se apongi ezolobela yo ezo peso ba avertissement peso kebisa yo peso talisa yo eloko nini ko sala yango nde ba bengi songe. OK. Songe zaka voix o mutu okana se apongi zaka image te. Alors rêve ezani rêve ezali tangu mutu alali ozomona image lokola tableau ozomona batu ozomona bamboka ozomona biloko tout ozomona ka en image yeba que de babengi yango rêve. OK. Donc différence c'est ça entre
songe na rêve. Tant que le songe les animaux capable, songe les ali voix. Oh les koyoka ouais. Tant que lali. Alors rêve les animaux. Rêve les ali d'autres images aux ali comme on attend lali. Ah na bête Jésus Christ ça va beaucoup. Alors eza na bato belé bazaka na combat makambo wana. Yango nazo senga na ba na nzambe nyonso bazana ba difficulté ko expliquer ba rêve ba koki ko contacter nga na WhatsApp ou ko za afficher na ko expliquer bango pe na bonde la pona bango na ko ba ndeni pe ko expliquer ba songe na bango ba exemple les ali et bongo oui ba exemple les ali papa et bongo eloko ni esala ka ke ba yi bandoto tondoto katana eloko esala ozo ko sangisa te bandaki awa tango surtout kila musu na cauchemar moko boye olali oloti su mususu pezalaka bandaki kolota yango ekati tango olali et il sous ce bandit et continue qu'après ce soir qui wana ezara ndenge ni sala mara ezara bo ezaka ba combat ya kana butu OK il y a un esprit moko ba benga yango démon morphée OK il y a toujours mission diable a pesaye pour na koya ko limusa batu bandoto yenda saka biloko wana ko kata ba fréquence ndoto vous comprenez lilo balanzambe lobi na Job chapitre 33 verset na yango Job 33 verset 14 Job 33 verset 14 bandeko bon bako kolanda biso sikoyo Bible lobi bo Job 33 verset na yango 14 Bible lobi bo Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre et on lui prend point garde. Vous comprenez? Ouais. Donc Nzambe alobaka d'une manière tantôt d'une autre. Mais Bible lobi na suka muto zoka garde ti. Donc na verset 15 Bible lobi il parle par des songes. Au moni songe. Ngongo to yoka na butu soto labi. Par des visions nocturnes tant to lali ba image to zoka. Donc ezaka Nzambe ndaka ko visiter biso, Nzambe na lobelaka biso. Diable ko ko lotisa biso te, diable ko ki ko lobela biso te. OK. C'est Dieu qui fait ça. Mais c'est le diable qui vient combattre, combattre ba songe na ba rêve o Nzambe apesaka biso. Mais bandoto mususu wala ba diable mutapa inkilika hango batu. Ndenge mutala ta kanzoto, balati nzoto ya mutu moko boy bakoti babwakeli epe ndoto ya mabe. Non. Nzambe ndazo révéler yo mabe on est salema na butu. C'est Dieu qui parle. Okay. C'est Dieu qui montre. Mais Bible me dit Job 33 15 à 16. Okay. Donc Nzamba azotali sa yo yo kuto ebité. Olali na mais Nzamba ngoli omis na ndoto na rêve plutôt ozomona bazo tielo poison ou bien si comme on okende la journée mabe mo ekomeli. OK. Vous comprenez? Est-ce que diable a ko la kisamutelo ko ana? Pour mutaki mamabe ya ko linga mabe la okutu po asepela yango ba iba bat bandoto yango mo ba iba bat bandoto bozo ba problème trop vous comprenez nga mosali na nzambe bongo bandoto ezalaka kana beli ou bien na butu na moni lokola ndoto moko elot na lotike na zoki par exemple mais na molimo boy na ndenge ya normal boy na lamuki na moni lokwa ngo salamité nzamba zo prévenir yo to ezala makabonde bon soki mutalali aloti kazoki to kufa to accident soit kufa soit accident nzambe ndazo révéler OK que au moins on néglige ta prière ta ténèbres ndenge zo préparer OK ils ont préparé liwa soit préparer un biscuit moyen là yo mais soki yo mutu ndenge Bible lobi l'homme ne point pas garde aux garde na makambo nzambe otali sauter na nzela ya bandoto ndelika meko ya ndoto etomboli batu ndoto epamboli batu ndoto oyo ememi batu na bapalais royal ndoto oyo nzambe abengi batu sali na mingi na nzela ya bandoto na basonge mpe na barêve eza eloko moko très très important mwana nzambe il faut pas qu'on néglige bandoto Bible lobi na un chronique un roi plutôt chapitre 3 sotanyango mobimbo monake tangu roi Salomo akomi mokonzi ayeba ndenge okamba mboka te mais Bible lobi alalaki na Gabaon Nzambe aye kosolola na ye na ndoto olingi na saela yo ni basololi na Nzambe na niveau ya nini ya songe parce que amonaki image te na yoka kaka mungo c'est ça yango tolobi songe. OK. Merci papa. Et puis dans hôtel il y a rêve exemple peut rêve. Oui, fais exemple papa. Il y a to que non na songe il y a roi Salomo
appel ya Samuel, prophète Samuel. Dans 1 Samuel chapitre 3, premier verset. Azalek na kati ya temple. Tant nzamba zo benge na sa pongi zo kamungo zo benge Samuel akepa Eli. Eli a ko comprendre que moi nous nzamba zo benga. Appel ya Samuel ezalaki na niveau ya nini? Ya songe. Richesse on nzamba pambola ki roi Salomon intelligence ezalaki pe na nzela ya nini? Ya songe. Bon rêve. Na rêve to mona Joseph. Nzamba loti si Joseph moi na Jacob. Premier son rêve na amoni bazaki na bilanga banzeta bandekone nyonso ko ya etelemi tongo etani abetel bandekona ye ba Ribe ba Ephraim tout ça botala na moni rêve boye bandekona ye ba comprendre que moi non soka koli yenda ko za mutu na biso et bandé écrit qui déjà haine envers Joseph aye ko zo deuxième songe amoni lune na soleil na 11 étoiles ezogumba melaye toujours na niveau ya nini ya rêve parce que zaki ba image de na lobi akeko ebisa papa na bango Jacob aye ko pesa explication abi mwana na rêve moni nzamba otali soki soleil ezanga papa na yo lune eza mama na yo et puis 11 étoiles eza ba frère na yo ba kogumba melaye OK esika bitumba et Joseph yaki mais malgré rêve na ye nzamba longisa ki epe ekokisamaki après 13 ans bandoto ezelo ko kusakana après 13 ans Joseph est comme gouverneur na Égypte OK donc ndoto mususu ko pesa mela lelo mais za pona mikolo ezali koya oui yango ezali bato mususu bamona anamona ki yango esalami te or que ezali pona mikolo ezali koya ezana yango faut un homme de Dieu a expliqué au ndoto zui OK soki o négligaka yango zo courir na ba risque bon soki liwe za lobi nzamba zo loti so tala ndenge ba ennemi bazo préparer au kufa mort subite soit un accident OK ba ko expliquer yango koma yo zu yango bosanyo bimi okomi oza lokola un homme animal ça bongo et le bongo moto na nzambe ndeti boye évangéliste omoni lokola liloba ndeti lobi parole de reconnaissance o ndeti ngana lobaki ke olobaki liloba pona awa soki moto moni ke moto na nzambe akutani no ndeti lelo apesi yo prophétie kozela te ya kaka lobi peut-être alakisi yo oyo koya mikolo ezali koya po wana nzambe ebele bakoma kobeta na mabaku bongo mosala na nzambe ayebisaki nga me ndenge nini na moni yango te bon bible lobi prophétie ezaka na temps na yango ya accomplissement. OK. Prophétie ezaka conjugué na 3 temps passé, présent et na futur. Na ko pesa yo message. Mais message est cause aller passer. Il faut discerner. Message pour ko pesa yo cause aller présent. Message pour ko peso eza le futur. OK. Ozomona. Siko soki webi ko discerner te yango mona mingi bazo pengwa ba prophétiser ponanga baloba boye na mona na ngeloko donc Nzambe azana besoin tangu alobeli yo na nzela basali na ye ozala toujours fidèle pe ozala toujours na se ya makolo na ye pour ekokisama comprendre OK merci osala Nzambe to conclure na nini et puis liloba o ila kibiso avant aussi sa émission na biso alelo merci beaucoup maman Kapache vraiment la sepeli a trop ngelo kona na ye la ki awa iza vraiment mi ko expliquer ba Nzambe bazana ba problème ozo tungisa bamo ozana ba problème ya musalo ozana problème na santé ozana ba kombe sikezali yo nous sommes là pour vous aider gratuitement donc benga na yo nga ko banga noté no na ko sengo na offrande de 200 € avant na prier non au moni déjà ba tuano ba faux ba bebisi déjà place pour na ba na Nzambe si tu as un problème ozo tungisa yo Jésus-Christ n'échoue jamais amen il agit de près même et de loin. Et si quand vous allez, on peut prier, on peut organiser des services. Nzambe wana fidèle à quoi agir puissamment, ce qu'on a fidèle pour t'aller. Bandeko bazan un problème ba songe, aux explications te, contact ngeza wana bien aimé ko hésiter te, au benga to ko prier pour na yo, to ko expliquer yo rêve na yo et puis okupambola Nzambe. Vraiment, en tout cas, papa Nzambe apambola yo, li bon de pour te clôturer. Seigneur Jésus-Christ, la paix sur merci. Bible lobby, tu es le commencement et la fin d'une chose. Seigneur, na pamboli, banano nyonso oyo, balandi émission oyo, bako bazana ba problème, bazana ba difficulté, bazana ba blocage, bazana malade.
ozo tungisa bango. Seigneur n'a déclaré sous l'onction du Saint-Esprit pe na nguya ya makila Jésus-Christ miracle na bavia bala na ona kombo Jésus-Christ. Pambola mwana na yo mama Senta Kapache tombola chaîne oyo ba abonné ba bakisa mebele akoma même na 200 000 abonnés. Si to si ça année oyo na déclaré on a combat Jésus-Christ. Merci Père de gloire. Soko pesi biso souffle de vie. Mbana simeko tokoya lisusu pona ko édifier peuple na yo na ba message pe ba révélation ozo pesa biso na combat Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci évangéliste. Nzambe pambola yo prochainement pour l'émission Moussous. Nasa sûr que ba Nzambe balandi ba ko benga yo zana problème yo lingi la Moussous de la Moussa Nzambe espace na Kapache télévision azonga lisusu o bengi lobi papa dim nanga fond nanga en tout cas l'idée oyo et tout chakingai zoa boye o costume papa en tout cas taïni papa ouais vraiment benga numéro ezaliwana faire voir yo na église Moussous na Hollande. OK. Na ville à Tulbur. Bon contacter évangéliste béni du ciel. OK. Bateau bazan Hollande. Ouais. Na ville à Tulbur. Bon contacter évangéliste béni du ciel. Yazawana. Ndaza ko s'occuper na ville à Tulbur na pays Hollande. OK. Merci en tout cas bateau nyoso balingi l'évangéliste. Alingi a formé bino boye bandenge ni ya ko évangéliser en tout cas Moussali na Nzambe azawana numéro na yezawana bo contacter Nzambe apambola bino olota ke bunga olota ko zoe batena lota ki boela kisinini Moussali na Nzambe azawana pona ko sunga ndenge to sunga na ba prière Nzambe apambola bino soki Nzambe azongi te to kutani prochainement na numéro Moussous ya Sika. Merci bye à la prochaine. Au revoir. Your Private Driver. Notre société de location de voitures avec chauffeur basée à Bruxelles s'engage à vous offrir un service premium de transport de Bruxelles ou autre ville vers l'aéroport de Bruxelles Zaventem et l'aéroport Charleroi. Transport depuis l'aéroport de Bruxelles et l'aéroport de Charleroi vers Bruxelles ou n'importe quelle ville de l'Europe. Transport depuis Bruxelles vers toutes les grandes villes de l'Europe comme Paris, Amsterdam, Luxembourg, Berlin, Anvers, Bridge, Gand et autres. Your Private Driver, c'est aussi la location de voitures avec chauffeur aussi à l'heure pour vos meetings ou conférences de travail. Notre personnel hautement qualifié fera tout pour satisfaire vos envies et vos besoins en toute discrétion, professionnalisme et ponctualité. Nous mettons à votre disposition une sélection complète et variée des véhicules de location qui vous conviennent. Berline Standard, Skoda Octavia, berline de luxe exécutive, Mercedes-Benz classe E, minivan standard, Opel Vivaro, minivan exécutive, Mercedes-Benz classe V, avec les services d'un chauffeur pour vous conduire en toute confiance. Chez nous, pas de taximètre, donc pas de surprise après la course, prix fixe connu à l'avance, pas de frais cachés, payez facilement en ligne via carte de crédit ou PayPal, sinon choisissez de payer directement cash au chauffeur. Véhicule neuf et chauffeur professionnel, système de réservation très facile à utiliser, chauffeur parlant plusieurs langues, réservez directement en ligne sur un de nos sites www.yourprivatedriver.be, taxibruxelles.com, taxiairboatservice.com ou par téléphone au +32 466 24 16 94. Your Private Driver, voyagez en toute confiance. Kolia na Dubaï. Komela na Dubaï. Restaurant ya ba diaspora ya ngoyo. Premier Congolais asala restaurant ya kitoko na kati ya Dubaï. Na tambola bamboka nyonso. Na tikala komona restaurant ya Congolais ya propre boye. Restaurant Warren. Restaurant Warren. Yenda zo sepelisa bana mboka ba Congolais na kati ya Dubaï. Okendaka tourisme na Dubaï. Okendaka kosomba biloko na Dubaï. Na kati ya Dubaï soko komi. Olingoli ya kula ya bana mboka ya ba Congolais. Luka restaurant Warren. Taka ba adresse na bango ya kuna. Ana yebi. Taka ndenge bazokoma numéro ya téléphone. Contactez numéro wana ya téléphone. Oyo eza affiché. Bakoyebisa yo esika restaurant Warren ezali. Oningoli ya fumbwa, matembele, pondu, makayabu, biloko ya bana mboka, omingindi,
okokuta yango na restaurant Warren. Kuna na restaurant Warren batielaka mutu biloko na sani te. Yo moko na sani na yo obandi kozwa baplat préféré na yo na suka nango oleki ofuti ngo. Restaurant Warren abeteli yo maboko ozosepelisa bakongolo bazofanda na kati ya Dubai. Yaya esika ya kolela kota na kati ya restaurant Warren. Ngai bete unakendaka Dubai naliaka mingi na restaurant Warren. Oya koboya restaurant Warren faso na kopakolela ye akolapa. Oredezo commercial Kinshasa. Oredezo est un complexe commercial qui dispose pour vous d'un flat hôtel ou mieux un sanctuaire tranquille, élégant et luxueux avec des chambres haut de gamme tout équipées où vous pouvez vous offrir un séjour confortable et relaxant. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. Vous cherchez un endroit pour vos réunions ou conférences? Oredezo dispose d'une mini-salle de réunion parfaitement équipée avec une capacité d'accueil qui répond à tous les besoins. Oredezo commercial Kinshasa, c'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter pour une élégance sans compromis. Et notre agence fret et transfert d'argent vous propose un service rapide et de qualité défiant toute concurrence. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. Et puis en France, 29 rue de Paris, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Oredezo commercial Kinshasa, au service de tous. La Jaqueta Women's Blazers. Faites de choix responsables audacieux pour être élégante et stylée en choisissant la qualité. Femme, notre marque de blazer, la Jaqueta, renforce votre confiance en vous-même. Désormais, vous marchez avec assurance. Chopez les dernières tendances avec notre ligne des vêtements qui propose aux femmes un vestiaire de vêtements beaux, durables et accessibles. Passez vos commandes sur WhatsApp, Facebook, Instagram ou encore sur notre site web et nous vous livrons partout dans le monde. La Jaqueta, c'est la qualité des tissus, de confection et des services. La Jaqueta Women Blazers, le meilleur de femmes. Capage TV. Capage TV.